rien à commenter. C'est la maman de Koumou de Zomonangona. Obing Samona, Obing sa star, la famille. Ça fait mal, ça fait très très mal. En fait, ça nous dépasse résidence familiale, éviter crise voilà nini donc monter comme passe les autres on a bien peut-être selon médecin ça qui est soit peut-être ceci cela est-ce qu'il y a bané kobela non kobela monsieur Zara nous autres faisons la paix et fanda ou bien paiement bon tout le monde a qui lobby et Zara qui te que pour monter à sauver la comme la BRT c'est ça un peu ndenge na ebele chico ndenge na vie na kola la vie à brutalité ce que santé les a bien été assez respectable de ce que ça qui na santé bien Congo na biso balingi mutu abima te balingi mutu asala succès te maki lokamba ngaliwa pululu na mona ngo gravité ozo comprendre kobima ya pululu déjà bavie ebele ya théâtre basepela na mote otala mwana moko amuki auti dans les meilleurs azosala ba succès ya ba niveau pululu asala wana ozo comprendre babanda otake là nazo biso babanda ko attaquer pululu kala pululu akota na kati ya aveuglement ba aveugle pululu talaka mwana mai succès belé bongo mais mwana mai pena koma kilo peut-être obengi na téléphone ozanga mwasi ne na chomo recreux ali tolingani te ci ba kufili wa moko ya normal te ah bon ngana lobi yango sikoyo yani eza normal te normalement tendeni molili suspect mais tout le monde suspect on appelle la caméra kisi te za la rappel normal so mu de makasho ne uti wabi to yebi. L'établissement Safe Choice General Trading, nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye.
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour amis téléspectateurs, amis internautes, vous qui nous suivez de partout à travers les pays, à travers le monde. Je pense bien que Lelo, tout un nouvelle très triste, il y a un monde vraiment, tu as même Bapongi, tu quittes place événement Zali, tu quittes place où, un moment il y a tragédie tout ça là, tout ça brutalement, on a vu artiste et comédien au nom de Chico Pouloulou. Dans un plateau là, mais là, na commune ya Kitambo esika wapi na milieu familial ya ndeko na biso Pouloulou abandai kofanda famille na ye eza awa na kati ya Kitambo na Kwamutu 47 toza bongo sur le terrain toza pe papa na l'impression na bonjour Bonjour Abba. nayebi ke sango ya pasi pe sango ya mawa ezwi biso nyonso tu okoloba nini moment on écoutelaki wapi nouvelle wana? Moi je regrette beaucoup et puis je m'étonne. Pouloulou aza mwana oyo abotami na misu na ngai. Pouloulou akoli na misu na biso abandi vie artistique na misu na biso. Mais eloko ekamusi ngai lobi tozalaki na Pouloulou. Lobi na ba 19h quelque. 19h. Like na Pouloulou. Azaki na état nini? Non, état moko bien azomela kutu nkoi. Ye kutu ba rappeler nga benga vie. Nga Pouloulou. Na bengi artiste. Au mona na kalabonde ni habité naza. Ba to kate pe suki na salon akati makamune tout. To pesa ni pembote. C'est bonne fête. Abi vite au sepela. C'est bon, c'est ça me samo na roya. Poto mesana ka baje wana. Subitement la tongo. Na mona sœur a na pala. Et c'est que Chico est mort, le pli. Tu as mon ami monsieur Zobi. De la zoko le bakute. De na zomo le quoi ndoto. Akufi pona na ndaku bi akufeli na kita. Bareti la piqué Chris na ndaku. Po biso to sana Kitambo ya na ndaku na ina Malik. Bon, tu es évité. Chris wana ya nini donc muté comme passe. L'autre bah que on a comme on a bien peut-être selon médecin bah pegisa qui est dans ce boulot mususwa peut-être ceci c'est là est-ce qu'il y a banai kubela non kubela monsieur Zara nous autres faisons la pege et fanda ou bien paiement non tout le monde qui lobby et Zara qui te que pour muto asobela comme la BRT c'est ça un peu ndenge na ebele Chico ndenge na vie na kola la vie à brutalité ce qui santé les habiletés assez respectaka de ce que Zara qui na santé bien avec la santé bien Chico botami awa abonné awa sa famille awa mais et là on a déclaré na ba artiste vraiment beau et biso Kitambo hein ce qui bogole là artiste na bino mais bah c'est là bien entendant on va partir ensemble voilà ce qui bogole là artiste na bato le ba c'est na bino il y a tout ça la terre menée na velodrome hein c'est mal là c'est la biso na velodrome ce qui bogole là c'est ça lui il avait le drop. Pardon. Hein? Non, ça fait mal, ça fait mal. Oui, il avait le drop. Tout le monde a été nommé d'ailleurs. Azamé qui tape, gramé qui tape. Excusez-moi, pardon. Merci beaucoup. Pardon. Sa star, la famille, ça
fait mal. Ça fait très très mal. Voilà, ça fait mal, hein? Ça fait très mal, ça fait très très mal. Donc, l'artiste comédien pour nous n'est plus, donc à tout le Tigabiso, pour rater à l'hôpital Mini. Donc, voilà. Aux Adam de Ronae, Bazol est là pour nous. Vous avez laquelle qui s'est pas fait impressionné par rapport à moi la banda et par moi la Kitambo, la Mabele, Abungsi de Ronae, frère Nae. Ou un bec message à la RN. Ouais, Mike, Yosa Mutami Balo Beninga. Babenga ba 5h du matin, chez Petit Nanga Petit avec Pitopale. Abenga tout Alboso. Na bisie que non ma solo vraiment en limité. En limité, message au pesa en limité. Ayo benga nga deuxième fois. Na tunya nani a publié photo. Absina eza leki ya mwasi pour nous na bi ce qui est qui est moi si naé c'est que pour la solo pour nous vie naé comment dépendre mingi na famille à moi après yo ben là na yo mona na bi c'est que makambo ngo komi sérieux on a tellement qui na ina bo mais ils a passé trop ils a passé vraiment ils a passé na Congo na biso Congo na biso balingi mutu abimate balingi mutu ça la sexité maki lokamba ngali wa pululu na mona ngo gravité. Vous comprenez? Kobima ya pululu déjà bavie ebele ya théâtre ba sepela na moté. Otala mwana moko amukia uti dans les meilleurs azo sala ba succès ya ba niveau pululu sala wana. Vous comprenez? Pour babanda otake là na zo biso babanda ko attaquer pululu kala. Pululu kota na kati ya aveuglement, ba aveugle pululu. Talaka mwana mai succès belé bongo mais mwana mai pena koma kilo peut-être obengé na téléphone ozanga moi sine na chom okuta na bo mais pululu koma boende nini yo pena ozanga talent belé zo kufelo ka bo pululu mona na kate bo na bo to yebi na biso bokotisa pululu molimo ya kilo bamvuta pululu kala lelo yo kansi liwa pululu eza pasi pona ba comédien bakomede belé bazane sengo o baluka kesale mesalami na mokalo na bango kokisa mokalo kokisa miko yozo mona mutana talent mutu mo ba sexa batu koleka bakomede tout mais mutango ali va travailler souté akomaka obenga boye ana ba Kongo obenga boye ana boaza o fandi so pesi ata 1000 conseils ayo côté eza nini juste skotala lelo sorti mwana mai to perdre événement. Eza asasi moko te osenga siko nini balobaka mai DG Sopani nzambe ne mutapesa rape mai pe ne mutabotolaka alors tokosala nini osenga non na osenga sai
oyo eza matanga na ye azwango en charge en tout cas ndeko na biso salisa ye matanga eza ya salisa ye wana pene eza ya mutu te matanga eza ya salisa ye donc salisa ye eza problème ekwei déjà donc biso nyonso tout toluka tozwa un mot vraiment ya ndeko na biso salisa ye aexplike biso organisation yango ezala ndeni. Merci beaucoup, surtout dans la diaspora, dans les fans qui ont Pouloulou PS et Pélissa, qui ont dit que Pouloulou a Koufi, non, Batunion sur Pouloulou a Pélissa, en tout cas, Pouloulou a continué à se Pélissa. Donc, na yebisa bango kama maïse sopani Pouloulou na bino bolinga makasi. Pouloulou a seki sabino, Pouloulou botia na ba téléphone na bino. Pouloulou aza comédien ope na batu na bachombo ya ba congolais tout. Da Pouloulou ana za souté vraiment en tout cas que son âme repose un peu. Da ba baza na doute a teza chez bango donc Pouloulou azate. Quelle période j'allais mon pandisa ngotoni to yeba dernier jour oyo monaki Pouloulou ezali ki journée. Bon dernier jour ngana moni Pouloulou na mona ye na arrêt à bis house la transport na po makele. Na belelier tiengaka abona se na bengo na chombo na ko benga Pouloulou na chombo ekoma baise po ato bengi ozo mwasi na ye na kuna koma ke bisa Pouloulou ya mwasi ozwi azo mvute yo biezani uzo comprendre mwasi na za wana ngalo baka na polele na ba mwasi ozwi azo ndika pe musala na yo bienu pour la kutana mwasi uzo mwasi na tele ngape na zala se pelate so na bengi Pouloulou na zwa mwasi en tout cas zala sa nga bien te na tuna kutu Pouloulou to boma libala obie to boma te po depuis au côté d'engagement libalo Pouloulou oza sous na respect téléphone te respect musala te c'est ça. Merci beaucoup ndetolo baraba kuna na moité donc que son âme repose en paix et voilà ça se passe toujours comme ça voilà bozomona Ginola bozomona bande rebelle donc on est toujours ensemble. Mais là ça fait mal, c'est parmi bateaux et travailler ensemble. Pouloulou carrière. Comprenez, c'est l'émotion. Ça fait aussi mal là. Il y a comment on a ndeko akufi atiki bango parce que Pouloulou, Ginola, bazali battement ko travailler ensemble. Ma casse na carrière na bango. Bateau fait contribuer belé vraiment la carrière na bango. Donc voilà. n'a passé aucun. Ken Bertin. Ken voilà, on est dans le bas qui tous en la place à fêtité, tous en la place à Matanga, Mbila était là partout. Alors, 2020, au Coco Tango, ils en ont Cocoso. C'est-à-dire que Nabino peut besoin de la biso, Nabiso Botomi Kobang. Les Salama pour la montagne surtout. Au côté 2020, comme ça, toujours en Zambie. Tous en Nabiso Awa. Bonjour. Oui, bonjour. Nous avons vraiment osé émotionné. Il y a un message en comment? Il y a un message et oui, il y a 5 heures. Tellement longtemps que nous avons un lobby à partir de 17h na Chico. Est-ce que le lobby est une centaine de besoins par rapport à un lobby? Est-ce qu'il y a un lobby là? Normal, il y a normal. Il y a normal, il y a normal. Donc quand on est à Vivi, il y a lobby qui est. Ils se demandent si tu peux faire une beauté. On a quitté notre palais dans la bango comme ça na mata. Ça va prise. On a quitté le palais. On a payé na sim na zaki na BMW à fiston c'est ça. Ça va na sim ça là. Na zone na palais. Il y a les lobes à 5 heures dans Facebook, boy, la koufuna nzimite na bengi présence ça ça. Abi, avant ngapi na zoya wana na yebsinga ke Pouloulou a kofi. Yango na informé. Na yepe na tina palin. Na rubenga on a MM c'est quand on joue on est toujours on n'a pas fiston ça ça. So boy, confirmation normale. Que Pouloulou azal susté. Abeli nene. Wabi lobby azala ki aliboso wake arobe na ramelo kwa mali. Ba ipsi na fait bon. Oui. Siko ya umbo. Ya mutu ya nzoto normal bon OK abeli neni ezala te que tuzaine na mbeto hôpital mais rien.
eloko moko te abebi te lelo mpe susu aza na tournage. Donc lelo c'était prévu à tourner. Aza na tournage lelo fa tourner lelo. Dernièrement biso toto tourner na Gamelik wana o lelo ke aza su na tournage lelo mutu aza te. Eza normal te eloko moko te ya nzoto makasi akondi te eza to mtabuka loboko to mona ke o na mbeto batie plaque rien. Donc tout ça na mawa ya organisation ya makambo ezaka na ebike bazolo ba parce que yo pesa mona sai bazolo ba que matanga oza matanga fiston sai aza de mona na ye donc président tika bongote président c'est tika bongote tout d'abord que toi président Masum pe azali oyo accorder biso ke ya boye mais wana eza ya groupe sai jamais tout ça ya tika bongote. Merci ndeko obakisaka ka moi 5 maloba okobaksani na liwa ya pululu. Bon eza pasi histoire Chico pasa isai ngana bien ou bien nga mutu na conséquence Chico pulu aya pasa isai na papa chéri azana Luanda siko donc nga mnazwa pulu to ne pasa isai zanga parce que ça chef ko pasa isai donc yo mutu yana pulu pasa isai na papa chéri fiston c'est quoi ça azana Luanda nga mna na Chico pasa isai donc na travers na tamulai kolunga kuna to seni mouvement ye président chef à groupe eza kake ebeti na matoi na biso to batisa kitambo mais recré zali to lingani te si wa kufili wa moko ya normal te. Ah bon nga lo bango sikoyo eza normal te mais normal te ndeni molili suspect comme mais tout le monde suspect on t'appelle la melaka kisi te za la rappel normal so mu de makaso ne uti wapi to yebi mais nzambe moko na yebi eza gravité to perdre na kitambo to perdre de grands monuments na kitambo na biso donc souci trop. Merci beaucoup. Tourle la pululu na kimia nyoso to. Voilà. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.